Nzambe oyo akela likolo na se na biloko binso apambola bino banso na kombosi moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo. Boye bolamu na émission na biso que dit la parole de Dieu. Liloba lya Nzambe elobi nini? Ezali wa bino ndeko Tito Nganda. Lelo tokoyanola na mutuna ya auditeur moko azali na Walungu, ezali na province ya Sud Kivu na République démocratique du Congo. Alandi mae tolobaki na mbala eleki azali na ba préoccupation na pe atuni mutuna pona ye pona ndeko wana na zana Walungu ezali Nzambe nde akela liwa uta mokolo moye Adamu na Eva ba tosaka ete na jardin d'Eden. Pona ye Satan azali mobomite ye azali nde kosala mokano ya Nzambe. Nakoloba na ndeko wana auditeur ya Walungu po ayeba ete oyo alobi ke Nzambe nde akela liwa et que Satan azali mon bomite. Nakozongelela ye na verbe oyo alobi akokela wana ke Nzambe akela nakozongela ngo mbala ekoya pona na ndimbola bino na expliquer bino na lobela bino na makambo misato Nzambe akela na kati ya liobala ya ye. Nzambe a utiliser yango akela biloko misato na kabola na bino to na partager na bino. Pona auditeur wana na koloba boye eloko ya liboso esengeli oyeba ete Zabulu azali mongune ya Nzambe. Zabulu azali mongune ya Nzambe pe mongune ya bana ya Nzambe. Zabulu akoki kosala mokano ya Nzambe ya solo te. Mokano ya Nzambe ya solo ekeseni na mokano ya Zabulu. Zabulu aza na mokano mwaye, Nzambe ya solo pe aza na mokano mwaye. Eloko ya mibale oyo sengi kobomba na kati ya motema ete Nzambe azali mwinda. Molili eza na kati ya Nzambe te. Kasi Zabulu azali mwinda. Pardon, Zabulu aza molili. Donc Nzambe ya solo azali mwinda. Molili eza na kati na ete. Zabulu azali molili. Pe azali prince ya molili. Molili na mwinda iko vana esika moko te. Molili ekoza ndenge nini? Molili ekoza ndenge nini? Ata ozuka ma alimeti muke opelisi mo ekomisa ngo clair. Donc mwinda na molili bakova na esika moko te. Nzambe ya solo azali mwinda angengaka. Nzambe ya se Zabulu ya za molili. Eloko ya misato esengeli oyeba ete Nzambe aza bolingo. Nzambe ya solo tata Yesu Kristo aza bolingo. Nzambe ya se Zabulu ye eza likunia. Eloko ya mine esengeli to bomba na kati ya mitema ya biso ezali nini? Nzambe azali malamu. Bolamu ya Nzambe eza na ndelo te. Nzambe ya se Zabulu mabe maye maza pe na ndelo te. Esengeli toyeba yango. Donc Nzambe azali infiniment bon, Zabulu azali infiniment mauvais. Eloko ya mitano esengeli to bomba na mitema na biso ezali nini? Eke Nzambe apesa moto nguya ya kopona. Mokolo na mokolo yo ndeko mwasi ndeko mobali na ngai
tozoko pona eloko esengeli tosala ya malamu to ya mabe. Nzambe apesa biso nguya wana. Lelo nga na kolamuka na tongo na ko kamata meko na kosala boy na kosala boy. Yo pendenge moko. Mokolo na mokolo. Yo ozoko pona eloko kosala ya malamu to ya mabe. Zabulu azwaki nguya wana ya kopona. Yango nde atombokaka contre Nzambe. Azali motomboki po ete meme na bango baanzelu Nzambe apesi bango nguya wana ya kopona. Zabulu a utilisé yango po se rebeller, atomboka. Ndeko auditeur, yo pona yo Nzambe akeli liwa. Akela liwa. Pona yo Satana ye azali mobomite kasi azali kosala mokano ya Nzambe. Po to vérifier, to tala mae bosolo oyo olobi. Esengeli to kene na makomi. To kene koyeba. Nani azali na nguya ya liwa? Po ete liloba Nzambe ezali bosolo bosembo. O Nzambe alobi na liloba lia ye. Yango nde ezali bosolo, ezali vérité. Po Nzambe akosaka te. Enge bene na liloba lia Nzambe. Nani azali mobomi? Nani abomaka? Nani azali na nguya ya liwa? Liloba lia Nzambe kopesa biso eyano. Kombo ya émission na biso ezali liloba lia Nzambe elobi nini? Yango wana esengeli tokende na kati ya liloba lia Nzambe po etoyeba oyo liloba Nzambe elobi. Liloba lia Nzambe ezoloba nini? Pona oyo aza mobomi, o abomaka. To oyo aza na nguya ya koboma. Nguya ya liwa. Po to ya na préoccupation na yo. Po to pesa yo biyano. Esengeli to luka. To yeba. Ma Nzambe azoloba concernant liwa. Liwa ezelo nini? Liloba lia Nzambe na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26. Tozoko tanga liloba Nzambe po toyeba liwa eza eloko nini. Monguna ya suka oyo ekopanzana eza liwa. Nzambe na kati ya liloba lia ye azoloba ke liwa ezali monguna ya suka. Nzambe alobi te ke monguna ya moninga ya suka ya kopanzana nde eza liwa. Liwa eza moninga te. Ezali monguna. Nzambe oyo asolo akosaka te. Nzambe ya solo na bonene boye eza na eloko moko akokosala ngote eza impossible asala. Eza nini? Kobuka lukuta. Nzambe ya solo akokobuka lukuta ata mokolo moko te. Ezali nature na yiti. Nzambe ya solo o abukaka lukuta te alobi na kati ya liobali ya ete mongune ya suka oyo akopanzana ezali liwa. Nzambe alobi te ke moninga ya suka oyo kopanzana ezali liwa. Pona nini? Parce que po ete liwa ezali moninga te. Liwa ezali nde monguna. Ezali Nzambe o akeli likolo na se ya biloko biso o akosaka te nde alobi na kati ya liloba lia ete liwa ezali monguna ya suka oyo ekopanzana. Alors motuna mwa biso ekozala boye. Esengeli toluka toyeba sikoyo parce que liwa eza Nzambe alobi ke liwa eza monguna. Esengeli toluka toyeba nani azali na nguya ya liwa. Nani abomaka? Liloba lia Nzambe ezoloba nini? Na motuna mona. Toko kene na buku ya Hébreu chapitre 2 verset 14. Hébreu chapitre ami bale verset zo minamine.
liloba nzambe ezoloba ke bana ntango babotamaka bazoparticipe na makila mpe na mosuni babo toyebi yango papa na mama basangani bana bazobotama mais Yesu Kristu liloba nzambe azoloba ke ye aparticipe ye azwaki eteni azwaki mosuni ya Mari mais liwa na ye ezaki yani mpo na nini liwa Yesu Kristu na liwa na ye anyanti oyo aza na nguya ya liwa elingi koloba zabulu liloba nzambe awa ezali clair Hébreu chapitre mibale verset zomi na mine oyo touti kotanga ezoloba ke nani aza na nguya ya liwa verset zomi na mine ya Hébreu chapitre mibale elobi ke na liwa na ye Yesu Kristu anyanti oyo azali na nguya ya liwa elingi koloba zabulu zabulu nde azali na nguya ya liwa ezali nzambe ya solo te nzambe ya solo oyo azali auteur ya bibilia ya liloba ya ye nde azoloba na kati ya liloba ya ye azoyebisa biso nani abomaka nani aza na nguya ya liwa liloba nzambe eyebisi biso ke Yesu Kristu na liwa na ye na bowaka anyanti oyo aza na nguya ya liwa elingi oloba zabulu eske yo oyebi maye Yesu Kristu aloba mpona mobomi to moto oyo aza na nguya ya liwa eske oyebi maye Yesu Kristu aloba Yesu Kristu aloba ete zabulu azali mobomi uta ebandela Yesu Kristu aloba ndenge wana tokende na évangile ya Jean chapitre mwambe tokotanga verset tukumine na misato pe tukumine na mine na verset tukumine na misato awa na bokuse avana tanga verset wana Yesu Kristu azalaki kosolola na bafarizien basolema makambo mingi kasi ntango ekomi na verset 43 Yesu Kristu azotuna bango motuna abime mpona nini bino bozo comprendre langage na ngai te mai nazoloba mpo ete bokoki koyoka maloba ma ngai te na verset 44 alobi na bango tata na bino ezali zabulu Yesu Kristu alobi na bango polele bato basusu baza na mokili awa bazali bana ya zabulu mpo toza na batata elimu mibale nzambe ya solo oyo akela likolo na se ya biloko biso na nzambe oyo babengi ezabulu ye mpe eza na bana baye Yesu Kristu alobi na bango tata na bino zabulu bozolinga kokokisa mokano to mikano ya ye to maye ye alingaka asala ye azali mobomi uta ebandela ye amitiaka na kati ya bosembo te verite te mpo ete verite eza na kati na ye te soko azoloba lokuta azoloba ozouta na motema na ye mpo azali moto ya lokuta mpe tata ya lokuta zabulu azali tata ya lokuta Yesu Kristu alobi awa ke zabulu azali mobomi uta ebandela bazali mobomi uta ebandela Yesu Kristu alobi nini na bafarisien aza kosolola na bango alobi na bango ke alobi na bango polele ke bino bafarisien oyo tata na bino zabulu mpe bozolinga bokokisa mikano mia ye ayebisi bango polele Yesu Kristu ayebaki par révélation ke bafarisien wana bazaki bana nzambe oyo ya solo te bango bazali bana ya zabulu Yesu Kristu alobi na bango polele ke tata na bino kombo na ye zabulu nzambe ya solo azalaki tata na bango te etango nini tata ya bafarisien zabulu azalaki mobomi toyoti kotanga yango zabulu azali mobomi uta ebandela
Yesu Christ azaki clair na mutuna mona. Abombeli bango te. Alobi Yesu Christ alobi na ba pharisien aza solo na bango abi tata na bino Zabulu. Azali mobomi uta ebandela. Nani azali mobomi uta ebandela? Ezali Zabulu. Yesu Christ alobi yango na bango. Tokotala lisusu maye Yesu Christ alobaka. Pona oyo azali mobomi o abomaka. Tokokende na évangile ya Jean. Tokokende na chapitre 10 sikoyo. Chapitre 10 ya évangile ya Jean. Tokotanga Jean chapitre zomi pe verset zomi. Yesu Christ azolobawa. Abi moyibi soka ya kapana osani aiba. Soka ye po akata kingo pe ko panza. Ko boma kwa ko panza. Kasi ngai Yesu Christ na ye po ete ba meme baza na bomoi pe baza na ngo ebele. Yesu Christ na verset oyo. Verset zomi ya Jean zomi. Alobi polele nani azoko boma? Tango abike kokata kingo. So okati moto kingo, moto na osani. Haukufa te. Nani azoko panza? Soko panzi mutu. Mais moto na kufi. Yesu Christ alobi ke ezali muyibi. Zabulu. Yende moto yende akataka kingo, yende apanzaka. Yesu Christ alobi te ke ezali nzambe ya solo yende akataka kingo ya bato. Yende apanzaka. Non. Ezali nature ya nzambe ya solo te. Na kati ya ba nzambe Zabulu azana ba kombo ebele. Mais awa nzambe abengi ye moyibi. Parce que Zabulu tango azaki kuna na likolo azako benga ma Lucifer, hein? Bible zo benge serpent ancien, lion. Azaba bakombo ebele. Awa nzamba benge moyibi. Po okoka ko sosola, o comprendre lolenge nini Zabulu azoko agir lokola moyibi. Esengeli oluka oyeba ndenge nini lolenge nini moyibi ayibaka. Moyibi soko alinga ya koyiba yo akozwa telefone na yete abenga yo abi mama papa ngaye nazo lelo na poko to na butu na koyiba mbongo epa na yo na koyiba television na yo akoyibi sote moyibi ye azoko tala yo soko ozali distrait to bosani porte ya glisser akoti sanko yeba po ayiba yo. Zabula saka peningo na nzambe ati ango apoto comprendre soko yo comprendre ndenge moyiba yibaka ndenge pe Zabula yibaka wa Jésus Christ aza l'opposé ya moyibi. Moyibi soko aye musane ko yiba to azana mbele aso balimba kanga ya akati mutu kingo to apanzi mutu ndenge Zabula salaka yango Jésus Christ awuti kolobawa ba objectif na ye ya en tant que munguna tango ya yaka ya salaka nini Yesu Christ awuti kolobango alobi ke moyibi Zabulu soko ya ye asaka biloko misato pas plus pas moins biloko misato kanda salaka ya ye koyiba akoyiba nini ayiba santé na yo akoyiba bozwi na yo akoyiba tango na yo ye ako kata kingo égorgé so babi moto ba égorgé ba kati e kingo akufite to ba panzi bilo misala saka wana koyiba ko kata kingo ko panza. Donc Zabulu soko ayende ko dévorer musana yango wana na ba verset biblique to ko tanga wa bone na kati ya liloba nzambe o to ko partager jusqu'à présent. Mais nani azali na nguya aliwa? Nani azobomaka bato awa ose? Nani abomaka?
Nani abomaka? Jésus-Christ alobi yango. Abe ezali moyibi, Zabulu. Yende akataka kingo pe azopanza. Soki abomaka na ndenge nini? Abomaka na kokata kingo pe koboma, kopanza. Ezali ye Zabulu nde azali koboma bato aose. Ezali ye Zabulu nde azali mobomi uta ebandela. Ndenge totangaki na Jean. Zabulu nde azali mobomi. E na nyonso oyo ezali ye na liwa. Pasi ezali ye. Makono ndenge na ndenge, mikakatano ndenge na ndenge ya bomoi ezali ye. Nzambe ya solo ye azali auteur ya bomoi. Na maso mayema tingami na bomoi. Bukolongono ya nzoto, bozwi, kozala na succès na bomoi. Makambo ya kitoko ezali ye nzambe ya solo. Ndeko auditeur, nzambe ya solo ye abomaka te. Totaki koloba ke nzambe ya solo azali mwinda eke na kati na ye molili mozali te. Ye azali mwinda. Nzambe ya se Zabulu yenda aza molili. Pe azali prince ya molili. Nzambe oya solo akela liwa te. Ndenge na lakela kibino na kozonga mbala ya sima po ete na tokoka komona na kati ya liloba ya Nzambe Nzambe akela ba acte misato ya bokeli ya Nzambe na kati ya liloba ya ye. Totali makomi pe tomoni ete mongune ya suka oyo kopanzana ezali liwa. Liwa ezali moninga te. Liwa ezali camarade te. Nzambe oyo alobaka lokuta te. Oyo akoki kokosa te alobi na kati ya liloba ya ye na Hébreu 2 14, donc Hébreu chapitre mibale verset zomi na mine ke na liwa na ye Yesu Kristu anyati oyo azana nguya ya liwa yalingi koloba Zabulu. Nani azali na nguya ya liwa? Ezali Zabulu. Nzambe oyo asolo azoloba na kati ya liloba ya ye. Hébreu 2:14 tuuti otanga elobi te ke Nzambe oyo asolo nde azana nguya ya liwa. Kasi Hébreu 2:14 elobi polele ke ezali Zabulu nde azana nguya ya liwa. Makomi maeto tangi na kati ya liloba ya Nzambe mazali koyebisa biso polele ke Zabulu nde azana nguya ya liwa. Ezali Nzambe oyo asolo te. Nzambe asolo yazana musala wana ya koboma te. Tomonaki ba objectif ya monguna Zabulu. Yesu Kristu alobi mae Zabulu asalaka soko ya ye. Ye ayaka te po asala malamu. Ezali Yesu Kristu ye moko. Mwana se moko ya Nzambe. Yende alobi ete moyibi Zabulu. Ye soko ya ye asalaka biloko misato. Soko ya ye asalaka nini? Aye koyiba. Na uta kondimbola wake soko Zabulu ye ayibaka bokolongono ya nzoto, ayibaka bozwi ya bato, ayibaka ngonga ya bato, makambo mingi ayibaka. Eloka mibala asalaka ye koboma epi kopanza. Awa Yesu Kristu ndazo koloba. Yesu Kristu alobi te kezali Nzambe oyo asolo nde azosala yango. Soki moto azali égorgé to kati moto kingo, moto na osani, moto na okufa, mosala Zabulu asaka yango wana. Soki yo panzi moto, mais tomona ba accident mituka esalami mutuka epanzi mutu. Mais soki mutuka epanzi mutu, moto na osani, moto wana akufi, mosala Zabulu asaka yango wana.
yango ne trobai ke tokoki ko résumer objectif na ye na momoko dévorer ko panza ye musane ko boma bato avant to sukisa ngai na ko tuna bino mutuna moko est-ce que boyebi tina nini mwana nzambe aya tokokende na kati ya épître ya Jean, premier épître ya Jean chapitre 3. Tina nini Jésus Christ aya 1 Jean chapitre 3 verset 8. Tokotanga 8b. Oyo azosala lisumu azali azabulu. Po ete zabulu asalaka azosala lisumu uta ebandela. Mwana ya nzambe abimi. To aye po ete akoka kopanza misala ya zabulu. Mwana ya nzambe aye to abimi po asala nini? 1 Jean 3:8 b elobi ke mwana ya nzambe Yesu Kristu aye to abimi amonani po ete adétruire apanza misala ya zabulu. Moko ya misala ya zabulu ezali nini? Ezali liwa. Yango nzambe atinda Yesu Kristo po lelo a rendre disponible bomo ya seko. Tango moto azwi bomo ya seko akokufa lisusu te ndenge zabulu asalaka parce que bomo ezali opposé ya liwa. Nzambe azali auteur ya bomoi. Zabulu yaza auteur ya liwa. Yesu Kristo aye ko rendre disponible bomoi ya seko. Eyenge bene na liloba ya nzambe. Nani azali mobomi? Nani azali na nguya ya liwa? Liloba ya nzambe elobi polele. Ete ezali zabulu nde azali na nguya ya liwa. Yesu Kristo alobi polele na ba pharisien ebisi bango ba pharisien aza osola na bango ke tata na bango nde zabulu e bango balingi bakokisa mikano ya zabulu o aza tata na bango. Yesu Kristo alobi na ba pharisien ke tata na bango zabulu azali mobomi uta ebandela. E toutaki komona ete Yesu Kristo alobi que moyibi awa ezali zabulu kombo ya zabulu mosusu ke moyibi zabulu tango ayaka asalaka bobele biloko misatu. Ye soko aye pona koyiba, pona ko boma, pe pona ko panza. Zabulu nde azali mobomi, azali auteur ya liwa na pe nyonso etingami na liwa. Nzambe oyo ya solo ye azali auteur ya bomoi na nyonso oyo etingami na bomoi. En tout cas, ndeko auditeur, Nzambe ya solo azali auteur ya bomoi. Et ye auteur ya bomoi, ye azo yebisa biso na kati ya liloba ya ye ete ezali nde zabulu nde azali na nguya ya liwa. Zabulu nde azali mobomi, ezali nzambe ya solo te. Nzambe ya bokasi bonso apambola bino na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.